mokuse nalongi engambe ya kolia te ngolue na ute na zamba na solo bikwele rejeté négligé par les hommes ngolue localisé nga ngolue narite mobali nanga libala kufi natikala na bokilo nanga na omi opesanga boze kaka na ngolue msi mokilo yo baboyo ndima kasi na kati ya motema na ngai ozanga concurrence esalemi ndenge nini nga Davide mokuse nalongi engambe ya kolia te ngolue ute na zamba na solo bikwele rejeté négligé par les hommes ngolue localisé nga ngolue ngai oyo rete mobali nanga libala kufi natikala na bokilo nanga na omi opesanga boaze kaka na ngolue tozalaki ebele na molongo nazalaki moins considéré que les autres na ngolue localisé nga ngolue Yesu azotikala nzambe mobali nanga azotikala nzambe yelelele azotikala nzambe jusqu'ici tu m'as secouru Dadi ça n'a pas été facile tu m'as secouru ma Dadi jusqu'ici Boubedike tu m'as secouru Chineke ça n'a pas été facile tu m'as secouru oh jusqu'ici Dadi jusqu'ici tu m'as secouru ça n'a pas été facile tu m'as secouru oh jusqu'ici Emmanuel tu m'as secouru ça n'a pas été facile tu m'as secouru oh Ebenezer utinanga musika utinanga na lutimba umandisinga na mesa umandisinga na promotion salo yo nakana kite akomi mama mapase aimoso yo bafika kiku lelo nakomi licencié amina voilà mbongo makala soki mpona Yesu tembele biso tosamwande kosamwale. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses ici sur cette chaîne B52, que vous aimez beaucoup. Famille Bota, je vous aime de tout cœur. Les Dinachou, le pécha love vert. Balobi Moninga Bali Sepela, notre sœur Ornella Mwenzela. Libala gu libala lengi bande konangana bisibino oyo deja baleki sela étape oyo ayebi ndenge pesaka gu ndenge salaka elengi. C'est-à-dire balobi mariage coutumier ya papa na biso Alain bangwana bayambane point na clip tomoni frère na biso Alain Kateba nzoka yende mutazalaki mupunami bato bakomo bangsanga ndenge mona se wolololololo balobi moninga bali sepela moninga zwi esalemi ndenge nini nga Davide mokuse Bobby Ngolue localisé sœur Ornella Mwenzela. En tout cas que cette grâce puisse te localiser là où tu es. Bible le binabiso, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Vraiment de tout mon cœur, je vous projette, na projecte les bisous. Grâce au est localisé ndekona biso Ornella Mwenzela. En tout cas Nzambe la 2025 oyo afongola ba porte afongola bekuke ba
sur le plan il y a travail, sur le plan il y a business, sur le plan il y a mariage, sur le plan il y a voyage. En tout cas, Nzambe ngolu na est localisé biso bisika nyonso tozali. La grande famille na loba ki na kotika message inaperçuité. Pourquoi? Parce que eza témoignage moko ya kitoko fo to célébrer les yango nzambalo la ba témoignage ya boende pesa biso makasi yonanga otozolanda to eba lisusu ko persévérer na se na makolo ya Yesu Kristo. Ba témoignage ya boye nde salaka ke mutu akanga masusu na Nzambe esalemi ndenge nini nga Davide moksu partout ebi partout ezo pesa nga lengi mingi kote ya na soki kote Riti na kutani na Boaz maman inspiration modèle. En tout cas, restez branchés ici sur B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez le lien. En tout cas, ça nous fera énormément du plaisir. Je me t'ai dit, pourquoi pas vous amener ceci parce que ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a fait du bon et du tonnerre. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez, commentez, partagez. Batuba mona bola muyanzambe. Coutumier de salami religieux peut toer la binango parce que chaîne o ning boebi ezalara toujours chaîne ya ba news tozolara bino ba news o eutaka na source tozalara wana te pona mafinga kasi tozalaka wana pona ko partager oyo ezali kopesa to peut ko apporter en plus na société. Nzamba pambola bino soki yesu azongi te tokutani na mbala sima tolanda intégralité ya mariage coutumier de notre sœur Ornella Mwenzela et son épouse. Bah comme d'hab moi c'est non balit. Pour mariage so pende yango coutumier. Ba religion ezalaka ba formalité tout et tout. Mais libala ndepenza yango yo. Papa Alain Kateba, félicitations. Nzambe amona bino apesa bino ba triplé, apesa bino ba quadruple. Ba bon ouais. Donc voilà. Et bébé la biso to tombola ka Yesu. Et bonge la biso to tombola ka Yesu babi 2025 oyo année ya makambo minene. Na bosanité famille Bota. Pasteur Didier Zoleka wana moi coude au sala moi bogar kande to sala ngoto aimer to commenter to partager yango na maximum et au sala très kitoko soki soki sazongite ngana bino to kutani na mikolo mizali koya mais to landa nanu intégralité ya mariage coutumier ya notre sœur Ornella Mwenzela et papa Alain Kateba. Voilà, suivant. Rejeté, négligé par les hommes, localisé, vérité, mobali nangali balakoumi, natigala na bokilo nanga naomi, opesanga boze kaka na ngolue. MC mokilo yo baboyo tima, kasi na kati ya motema na ngai, ozanga konkira Yesue. Esalemi ndenge nini, nga Davide mokuse, nalongi engambe ya kulia ngolue. Kotena zamba na solo bikwele, rejeté, négligé par les hommes, ngolue localisé ngolue. Gayo yorite, mobali nangali balakoumi, natigala na bokilo nanga naomi, opesanga boaze kaka na ngolue. Tozalaki epele na mulongo, nazalaki moins considéré que les autres, ngolue localisé ngolue. Yesu, azotikala Nzambe, mobali nanga, azotikala Nzambe, yelelele, azotikala Nzambe. Jusqu'ici, tu m'as secouru Dadi, ça n'a pas été facile, tu m'as secouru ma Dadi. Jusqu'ici, Boubedike, tu m'as secouru Chineke, ça n'a pas été facile, tu m'as secouru. Oh jusqu'ici Dadi, jusqu'ici, tu m'as secouru, ça n'a pas été facile.
facile. Tu m'as secouru, oh, jusqu'ici, Emmanuel. Tu m'as secouru, ça n'a pas été facile. Tu m'as secouru, oh, Ebenezer, Ebenezer, oh, Ebenezer. Utinanga musika, utinanga na lutimba, ufandisinga na mesa, umadisinga na promotion, salo yonaka kite, akomi mama mapase, aimoso yo bafinga kiku, lelo nakomi licencié, amine voilà mbongo makala soki mpona Yesu tembele biso tosamwande kosamwande nalongi ngambe ya kolia te ngolue nauti na zamba na solo bikwele rejeté négligé par les hommes ngolue lokalisenga ngolue vérité mobali nanga libala kufi natikala na bokilo nanga na oni opesanga boze kaka na ngolue si mokilo yo baboyo ndima kasi na kati ya motema na ngai ozanga konkira Yesue esalemi ndenge nini nga Davide mokuse nalongi engambe ya kolia te ngolue kote na zamba na solo bikwele rejeté négligé par les hommes ngolue lokalize nga ngolue ngai oyo rete mobali nanga libala kufi natikala na bokilo nanga na omi opesanga boaze kaka na ngolue tozalaki ebele na molongo nazalaki moins considéré que les autres na ngolue lokalize nga ngolue Yesu azotikala nzambe mobali nanga azotikala nzambe yelelele azotikala nzambe jusqu'ici tu m'as secouru Dadi, ça n'a pas été facile. Tu m'as secouru ma Dadi, jusqu'ici Boubedike, tu m'as secouru Chineke, ça n'a pas été facile. Ah, tu m'as secouru, oh jusqu'ici Dadi, tu m'as secouru, ça n'a pas été facile. Tu m'as secouru, oh jusqu'ici Emmanuel, tu m'as secouru, ça n'a pas été facile. Tu m'as secouru, oh Ebenezer, Ebenezer, oh Ebenezer. Utinanga musika, utinanga na lutimba, ufandisinga na mesa, umadisinga na promotion, salo yonaka na kite, akomi mama mapase, aimoso yo bafinga kiku, lelo nakomi licencié, amine voilà mbongo makala soki mpona Yesu tembele biso tosamwande kosamwande nayebi te video oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya baproblème na biso baproblème na biso yango eza nini baproblème na biso yango eza baproblème ya santé eza bamaladi oyo eza kati na biso bamaladi tel que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué
eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango zero. Lobezala kina 10 50 yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.